Yangalala Kumbwa tata mwana pe tata molimo santo tozana esengo mingi topesi merci bandeko bautaki Congo Brazzaville pesi pe merci bandeko na biso ya Europe ya Saint-Denis topesi pe merci na biso bato uti Kintu yebele pesi merci bandeko bauti na ba Congo bisika nyonso c'est vrai ezali pasi toye na mutuka kasi nzela mabe pasi tondimi toye na makolo pasi na makolo me tondimi koya na Mbanza Nsanda eza na ntina tokozonga bakotuna Mbanza Nsanda alobi nini Mbanza Nsanda alobi boye bikoleko ya banzembo ya mawa ekozala lisusu te bikoleko ya bato kaka kosepela na kosepela po nzambe esi akanisila biso banda kala koya tata molimo santo tata Simon Kimbangu Kiangani ezali mpona kokokisa makambo oyo nzambe apesaki biso boyoki
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Eunwe! Likambo oyo na 1921 tangu bakoko na biso bayaki awa ye awa nde ateyaka mingi koleka na nkamba pamba te kuna esalaki na ye kaka 2 mois me awa 3 mois yango nde toye kozwa nzela nde napesi bino merci biso banso toye awa tozali ndambu te oyo bazali na bilaka presque tozali awa Angola, Brazzaville, RDC, bilaka wana toza na yango elakisi nini biso nde tokosimba poids ya mokili mobimba lobi tolobaki toye koteka te toye kosomba te me toye na ntina likambo na ye mabomba mazali mingi totangaki baplace ebele oyo ezali ke oyo ye atikaki toza nango awa kuna na nkamba presque nde likolo oyo tolukaka soki olongi okoti nkamba omoni nini nga nalobi ke ye kokokisa bilaka bakoko bamoni pasi bapapa bafongoli nzela lingombo ebimi batongi yango ebongo biso pasi ni esu tokomona pasi ezali eloko biso tozosenga tosala makasi tokoma na point oyo ezali ke kolela ekozala lisusu te banzembo ya mawa ekozala lisusu te kaka bisengo eza boye te eske tozalaka na pasi yango bakotuna mbe mpona nini papa ye alobaki bongo toye komona sekre awa tokokisa bilaka tokokisi yango te ekasi etikali place moko na Brazzaville tokosala programme tokende na Brazzaville ntango papa alobaki ete kunzulu nyoka oyo akosaka mama Eve na tata Adam kambo eza na kati ya kunzulu ntango bamizisie bakweyisaka nzete wana bosalaka combien de jours 3 jours nyoka wana azalaki kuna na likolo ya nzete avant papa tika biso ezala mama ezala bato nyonso baza kolanda ye bapapa bobe témoin papa ditel témoin bato mingi papa akendaki place ya ye moko kuna lisusu atiaki maboko na moto ndenge kaka papa kimbangu asalaki awa yango nalobi tokosala programme tokende na fete ya le 12 octobre sima fete makanisi na biso vers fin de l'année pardon tosala tour na Brazzaville tokoma na esika wana misala ya papa ekwei mingi tokende bie tokende te tosala lisusu ndenge tosali awa tosengela yango bolimbisi papa aregretaki mingi avi tata na ngai pasi oyo namoni eza ya pamba moi na ngai butu na ngai